charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifiant de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monena apesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba diamant noir. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de Ernini Bokota, Diamant Noir, Gisele Umba, Bino, Oyo, tout le monde à Lingaka. Hein? Et dis nos images pendant ça, on a ma caméra, merci Nayo. Lelo, tous en invité, Moko. Alors, bien, pourtant, tu Robanda. Bonjour, les mbatables de Churamboma. Bonjour, Gisele Umba, collabo. Oh! Kaiba bingo bongo. Europe mobimba, États-Unis mobimba. Ezaki soki mutauti kisasa ye poto nde bien. Lele komi sko so mutauti poto ke kisasa akomi collabo. Ba bingo collabo. Yango pena bien collabo. Oh, il faut continuer la jambe. Non, ça la ni poto ke nda bon. Diamant no collabo. Na ebi nenge do simba. Vraiment, on a bien cette émission. Tu banda bon na Churamboma. Po tina marche le baki en marche na bino bike 12 personnes. Ba bengingati. Faut na ngatin. Non. Babi 12 personnes en marche. Wana bao ba lobi wana to yebaki bango fu ba loba kaka. Bao yo bazo kanisa wana to yebaki ke il faut ba kanisa kaka. Bango musana bango kotika la kaka bongo ti ba ko changer ka vie. Lelo na lobité. Il faut toujours attendre. Donc ne pas pesa ki kabila 18 ans ba pesa biso pata moi quelque temps li su belé ba comprendre monde ba zongo nga ba tona ba lobi nengo wana. Première fois d'abord nous féliciter ba congolais nous au ba répondre qui massivement na uti kutu Bruxelles ko commence ko lelo siko ya tellement eu invitation na eza mokili mobimba fuka na ya na loba donc première fois ba congolais ba ko répondre massivement na ma marche wana parce que dans la public mi balé et dans la public monsieur ezaka soke ye après yango mon mobule bimi après yango ba portable ba te bungi après yango omoni ba premier bimi ebele bandola na ebele mais ezana batu mususu ki ba ye au sentir benda ba responsable ba ye marche donc Gisele Umba bato bazolo bana bazaba fanatique on comprend déjà c'est la démocratie na lobaka loko moko c'est normal nan to mesa na démocratie photo mesa na nango banda France et banda France bato bavanda ka France na France ba biso tozali awa nanu bato basala marche c'était sans batinda police yo zaki na ngana marche malgré oza collabo mais ozaki na ngana marche omonaki ni police ni CRS ni CRS ni police à uniforme donc yo so mona préfecture a bengi a lobby bosa na bino makamninge bolingi parce que toza déjà na légalité et loko bino boluka ki lokola boye ko marcher pona bonne cause pona bonne cause bosa la ke ben si so mboka la bino comme fort poto traiter na bino égal au sala maman yango moni marche on ezalaki ndengo wana batu balaki ebele mais tambo ni ba Facebook ebele yango bolimba za la ndenge ni te ba bizo zaki 12 ngaza ki ona mais ebele il faut ça na message batu balaki plein batu ba répondaki massivement ba oyo bazana idéologie ya mboka la so kende liboso ba bazana besoin ya ko freiner mboka te bango ba ko répondre mokolo wana maman si to beti ba tour nyo so mona batu bazolanda wana bazoyemba wana yirungo batu nyo sutu de batu nyo ba yeka non batu ba ko répondre massivement oyo to zaki na besoin na bango c'est quoi but ça marche but ça marche ezalaki juste yango to zolo bana bino omoni ya bino ya batu basalaki na lokutu bino yonga na kama komona te ya batu mutsu basalaki marche ezalaki but na bango ezalaki article 64 soulèvement oh non mboka wana eza boye na boye siko bango bazaki na bit ya article 64 elingolo ba soki nazongi na mboka nanga soulèvement ko salama en attendant soki totali 18 ans ya Kabila Jean-Pierre Bemba Muzitu bango su ona zolo ba na kati na fayulu bazaki na kati wana ba se souleva ki te po ina 18 ans Kabila 18 ans va na pouvoir ba maté bango ba vandeli bango lokola na kati anda est-ce que muta ata mokolo moko to ka fayulu na kisa lobo soulèvement populaire amega kité mais ya lelo oyo lokola eza ya ndeko na ye congolais ola sepela nango ya moni que te photo se soulever c'est déjà ezomona déjà amalgame eza na ba politicien na biso bazo faute grave mais ba congolais te na ba fanatique yango na monga na mabete
bato wana baza na souci bazongisa ndenge guerre uto leka ezalaki liboso ya jibe na wera bato bandunda baluba nde eloko fayulu azolinga sala na bato nyonso ya lamuka or tozala yango sous besoin te et apporta biso rien message bango ezalaki article 60 biso message na biso ezalaki topesa bainstruction forte tosepeli ndenge France et reconnaître que tozwi président moko oyo aza congolais nazoloba abie nga naka muluba te et puis naka muta IDPS te mais na sepeli na ndenge Félix Tshisekedi akomi président de la République tozopesa institution ezala fort toyekolakisa mokili ke toza su na besoin te lobi toanda kobendana o bato bakufaki France a intervenir te alobi te mama po tobengana Kabila tosalaki plus de 48 000 marches yo mwe balakisa ngo ata na TF1 yo so mona ngo ata na BFM TV balakisi yo na itele c'est que bata ko considérer te mais tolingi mokolo toanda osilika mpona likambo na biso normal mboka mpe oyo tovandi basimplike nango na kati bakota likambo wana yango moyo toyakoloba ke no tosepeli toza pour ndenge tokomi lelo tokomi koavanse wana yango toyekosala marche wana balobi yo bino bozala na pouvoir pourquoi bokosala marche oh nani esi bino ke so boza na pouvoir bokosala marche te non boza na droit ya kosepela basepela. Merci wana tokoti ezalaki kaka totuni kaka question moki bazalaki 12 yoka ndenge ti wamboma memi biso mais lelo Félix Tshisekedi azali na États-Unis po azali président et oyebi ke likambo na profite na loba bandeko na nga pena na linga bino mingi bato nyonso tu tant tosala émission totangi kombo ya Félix o diamano ozoba Félix aza camarade no mais attends tant tobenga Macron na yebi te so tobenga ye papa Macron to toloba Donald Trump tobenga papa Donald Trump en tout cas tozala bato eza ndenge kaka tolobi mpona totika okoma n'importe quoi tolobi azalaki na États-Unis bakutani na Christine Lagarde oyaki o bango nde bayambi kuna mama merci voilà donc c'est la question te yo mo déjà na sina comprendre po déjà batala muka bakokufa po likamande bomi bango koboma d'accord effectivement président de la République nyonso to mona awa nani nana uto yawa nani oyo grand président de ici nani Vladimir Poutine alaki awa mbala moko Macron ke na oya mena pied d'avion te il faut les gens comprennent diplomatie ndenge etambolaka aza super puissance Russie. Mais tant que awa to monaki Macron take na piste ke zelaye batindaki toujours batou batindaka toujours batou ba bazeli président après ba organiser rencontre parce que asa président de la République asa candidat asa n'importe qui te c'était président de la République faut ba organiser ba protocole na bango yango mone salaki ke batindi ba ye ko zoyer ba bandi ko tambusa après 22 coups ya mundu ke beta ya honneur bo tout alangona ba plateau na télévision bo lo ba souté pona nini pona ko lakisa bino devant Maison Blanche honneur présidentiel tapis rouge président Télémi 22 coups de canon pona ko lakisa bino ke ce qui États-Unis azo reconnaître attaque président de la République acheli tapis rouge abeteli 22 canon oyo ba betelaka Emmanuel Macron oyo ba betelaka Donald Trump yemoko oyo ba betelaka ce qui Vladimir Poutine aye tous les présidents du monde entier ba betaka le même honneur basali yango mpona ndeko na bino congolais na yebi te kaka po azalaki na bango na Bruxelles ou bien po aza boyebi tate na mama na ye nde fe koma problème oyo bazokanisa message déjà mpona nga États-Unis alakisi bato ke vous avez déjà un président vous avez déjà une nation soyez derrière ce monsieur c'est ça c'est simple message oyo ya États-Unis epesi na bacongolais yango maintenant biso ne faut to capter to comprendre to longola ba divergence wana to longola makambo nyonso ekokozala mais totala oyo batopesa honneur mpona biso tobunda awa na poto awa confrère a dit le ndela pasuka mutu ponaka o Kabila fakende pour te ko sepete ndenga zoleka na tapis rouge wana lobaka lingala te aza congolais te siko lelo mutaleki na tapis rouge wana Félix Tshisekedi Tshilombo o bino boyebi le président de la République mape komiskoni il fallait za la nani wana photo tuna bandeko ba il fallait za nani bandeko bino bokoma donc ba yambi bien Christine Lagarde azali président azali nani azolokola directeur du Fonds monétaire international donc a remplacé Deska pour moment na azali na biso ministre ya économie awa na France donc asa une puissance attention donc nenga yambi on a déjà do ba ouverture eza ebelé donc eloko surtout sepela ki yango wana to longola ba ego donc c'est bon déjà c'est un bon départ bato be bazotomboka babi aza président akosala tourisme na États-Unis akomini kokanisa ba photo na banzela en même temps problème eza ebelé pena na Congo ya komini kuna na États-Unis président nyonso soki ba yambiye na mboka pona ko lakisa bino ke ba yambiye première chose basala ka fuba tambusa ye partout na ba mise na ba isiko bato bakufa tala bato azo comprendre te ba français na balma o mboka toza na France babo itile na kota na France awa tambo na Champs-Élysées boma bato ebele mais empêchaka Angela Merkel aya wate ba kende petit ne siko boma bato esika basala place à massacre wana et puis à s'incliner à chef flair et ça les côté les gens photo funga mato kende liboso
ozo comprendre azotambola te et puis azotambola pamba te azotambola pona cause ya mboka na soko azakotambola pamba bakotiele bonero batieli ete soko azotambola pamba bakopesa ye rang oyo bapesi ye te soko bapesi ye rang azotambola tant que chef de l'état c'est normal chef de l'état soko akoti il faut que ne kosola na homologue na ye ayebisa bango c'est moi ngandi mnaza na bafaire boza kosola ni makambo mboka oyo toza kosola kuna bayesaki biso lia mela yiba na Congo eza nango supermarché habité lokola nga na komi président ya subongo te na moi tokosola ngo boye boye ake na mboka oyo bino boza kobundisa ba congolais bozo kota to mona ka nde Rwanda oke ezaki Rwanda te do na ba Uganda na ba pays to ezaki na sima boya lisu makambo te tale kombo c'est ça o batambola ndenge mona Angola c'est ça azotambola bato bazolo ba ndenge wana bayebi mutu azotambola toza na secret polichinelle te c'est Martin Fayulu azotambola mingi mais yebisanga biti na azotambola ni maman oza journaliste wa poser bino question te soko oza sincère na yebi ke yo pour l'instant yo mtoza na top na makamba masolo ya journalisme oui yebisanga message ni ya Fayulu oyo banda bando tambola yo so moni oyo ekopesa biso assurance to retourne nango tonto ya mabata Martin Fayulu eza nango te eza balandi pindi baolana ba finga te po ngo ba koma kaka message neza nini vérité des urnes parce que congolais faut to fungola likambo ko congolais sala te azo continuer kaka si on a bise vérité des urnes zani muta organiser élection présidentielle eza Joseph Kabila a organiser ngo na CENI commission électorale indépendante o ya CENI Félix candidat Martin Fayulu candidat baye bango nyonso tu ba comité sika moko ba komi wana bato ba organiser élection eza ni Félix ni Bata Fayulu cour constitutionnelle et lobby que non CENI lobby que provisoirement muta gagné Félix sikoyo après coup constitutionnel est validé que a commis président siko likambo ya Martin Fayulu na ba congolais de Hollanda ba ko bundila ni na Félix Tshisekedi bazo wela ni parce que muta seli makambo za cour constitutionnel de vango et ça makamba ya vérité n'est pas Félix Tshisekedi lui aussi aza élu le coup la ba président nyoso tout c'est ça le problème na sepeli po Jean Pembe balingi ne sou makambo wana te aboyi alingi soute jamais maloma makambo eza soute l'imbattable vraiment tiko pesa information boyi po mais batino so wazo landa ja auto le kana France 24 alobi yango abi alingi sousta ali makambo vérité des urnes là alingi soute basa la combat na autre chose pour ton information ce qui au moni makambo sous po ba congolais ya bossa na ngamba na 2006 ou 2006 je crois tant Jean Pembe bazalaki candidat au moni mona Zanga Mobutu abala ndeko leka Jean Pembe masine ndeko na ye mais à voter quand Jean-Pierre Bemba a voté Félix Tshisekedi et à voter Kabila c'est déjà un message à Pesaki maman mutaba elibino mwana alinga comme président yo soutenir yete ala kisibino yake mutu wana za bienté ona pona Jean-Pierre Bemba donc azana leçon moko ko soko tali pena bilan ya Jean-Pierre Bemba na Congo niti biso na yebi na ngate minazo obi biso to silika na 2006 biso ngana mwana ingasani to tomboka to kangima ya njiri to bi to sila na Kabila lelo ala tele biso teni aisi biso abi mutu akobima na nzela tokosila naye tobanga po aza soda bomaka bato po bato na mbandaka ozo comprendre Maurice nani Suriano oyo bato apare ko bato dombo na vengwana balobaka Suriano Moïse Katumbi aza homme d'affaires alongo ni alobi alembi akwei a dépassé bon na Bruxelles alembi a dépassé bon na Bruxelles abaye alobi te alinga zo agresseur la musala naye c'est bon asa nan de konaye Félix Tshisekedi Muzitu tellement y déjà azaki déjà premier ministre Aïba azaki na 500 ndako ali kotika te pourquoi parce que il faut obikenga lelo ça yé le obike lelo ti Congo ko mona bato ba ko mba angelo ba ko mina solution Congo batala muka oyo besoin lekela ngai parce que bato lelo na bio soki bena André Kimbuta ko tambo na voiture ba nzelo bato bongisa pa zo sepela otala en attendant 18 ans sale le côté il fait la sonne bango soufu ba vanda no baté pona intérêt ya Congo to limito sangana biso nyoso tout to faire marcher bloc eza pona 5 ans ya pamba Félix Tshisekedi so ba pesiye soki ba sali 5 ans a okenda osala 5 ans bato musu ba koti mais soki bo bundisi na 5 ans wana bo pousser ti na 10 ans 15 ans mais bato bazoboya bazoba ki ateki déjà mboka avant donc ndenge déjà ça teki mboka pa ba Rwandais wana peuple congolais mtazolo ba diamant noir mtazoba te tozoba oyo biso na yo tozotala na nzela ki ateki déjà mboka pa ba Rwandais makamno c'est ki Kagame mtazo azo diriger Congo makamno c'est toujours na maboka Kabila exemple so ngoto na exemple Edi Kapen ti lelo bazaka na prison John Chibam ti lelo bazaka bazaki ba prisonnier Kabila mais ti lelo ba bimité et loko mona yo sabino beaucoup mo bangana est-ce que ba Congolais bazolanda ngai pays lokola Rwanda iko bangisa Congo soki to ko bangana Rwanda iko ba iko ngana ko mona ndi tuza suba Congolais te na tout le plan alors soki ba lobby ke Kagame akorena mboka na biso ndenge nini parce que
Kagame ye moko ndenge aza wana d'abord aza na tozaka na problème moko na barwandais te faut longola yango poso olobi ke barwandais bazali te tozaka na problème na barwandais te il faut bakongoli bafungola matoi na makambo nga na utoza na Bruxelles na ye lelo ne azoloba nakuti bana mama moko boye alakisi nga mwana ne abota na congolaise aza congolaise mama abota na congolais oya biso mubali abota ni bana bakola mibale mama wana za rwandaise ayisinga papa nalandaka bino mais bino bozobenga biso ba rwandaise ko bana na bino oyo bana oyo batabandundu batafayulu batalamuka papa na bango mutabandundu bisko bana oyo bokobwaka bango bato bazolanda ngai bokobwaka bango toza na problème na ba rwandais te mais to na problème na Kagame politique na ye parce que ça na bato musu baza ba congolais baza na Rwanda ba vivaka bien ba entrepreneur baza kuna bien. Mais ça c'est quoi on a politique on y a maintenant to lingité yango to bundisa ka bango mais en soi on n'a pas un problème avec bango mais ce que to c'est ba Rwandais ba kota na mboka na biso lelo mamususu vengwanda fo mukomuso avanda suko expliquer ba congolais makambo yo po to longola ambiguïté to saka to longola masque banda sera mobutu ba Rwandais ba kota bisengima na wana za lelo to mona oya lelo tete na kota wana kala biso na mususu to botamite mais to biso na bango to za na ndenge moto ko vanda na biso to foto ko malatina niveau ya nité bakota avant biso bato wana bazalaki ba Rwandais wana nalandi image mo papa Tshisekedi azolo balobi faute alobi loko moko esepeli singa fort tango azaki vivant lobi faute ezalaki ya Mobutu tango ba Rwandais bakota ki fala désarmer bango wala na discours azo le 4 na internet il faut désarmer bango mais to komi na problème oté quand même bazo reconnaître moi eloko moko lekaki alors c'est pas ça ils a débat wana tu rambo ma photo lukile mutu mo pour na bato yo bimisi oyo babimi na prison te mais malobi président alobaki bien que na gouvernement na nga na okanga bato dans na prison te babimisi Eugène Diom Ndonga to wana j'étais Frank Diom abimit venanga mote belé place azali en passant abimit Eugène Diom Ndonga la muta kosela ke makamba kanga yo afiola ki Francis Kalombo mais ye abotisa mwana kestera to kangi osomona dozana makamusu ba bakolo bango facilement bango bazana ba problème yango nazolo bana bato ba finga ka a ozo finga muninga est-ce que yo zanga défaut a ozo finga baninga nzoto na défaut te tu vois donc ezana makambo reprocher mais ce ko lobi na ngai par exemple Eli Kapen faut to banga mukie Eli Kapen ebine soit disant nenge pouvoir wana lobaka yem taboma kabila yango biso tozo banga ko boma Félix mutaye pour ma débat président faut banga siko yango to lingi lokola ba kosela po te ba kosela ki alors tozo zela lokola justice na bango mte kosela ki biso attaque ba congolais to koloba to kotala siko kana ye to say ah non ah ba kosela ki moto akobimane libanda za lokwa ngako nazo préférer asala nesu azonga le sous place azaki na grade na yona moto musolo bina ni nagimi ba ye pas obima akobima mama una muta kotika na place abateza na prison te place abateza libanda baza ba congolais Kabila koti et puis nazo peso information le bato landa ngai et puis que pour congolais à la laisse place azali il faut mona Kabila bakangi nazo ba likambo med fois yeba que lelo toza na 2019 tu to comme 2020 21 22 Kabila bakanga eka place nza na kisasa te yé moko paso yebi que place nanga eza na kisasa te donc na ba bande na nyoso tu wana il faut bazala quelque part vraiment to comme chité na biso to kineme to tuna likambo yo bobo la konko nda tuni yango alobi na tuna yo ba militaire UDPS ba taliban ba benga ba taliban bazawa non bakanga ki groupe abato ebele et puis pour ton information bakanga ba UDPS te mukolobi bakanga Jean-Pierre Bemba batu bakufa bakanga pena ba élément na ye bazaka na prison babimi ndam babimi musu babimi apesi bango ta mbote te so Hollande apesi bango ta a présenter bango ta a souhaiter bango ta ndenge babimi félicitations de babimi ce que ça honnête il fallait le babongo que ah merci bande po babimi ba benge pe que ah président za libanda ndenge mono bata UDPS bakobima na bango bakobima mais oyo zo kalba po na moni bato lobaki o moni congolais ça compliqué Gisèle congolais lobi que Félix Tshisekedi dans insécurité ah bata kabila mbazo ba sécuriser ba roboma ye boy basi groupe moko benga ba taliban ezaki groupe ba congolais o bazako zala eza ba congolais ka bazaka saka ba congolais UDPS te ba ex face bazawana bata sarma bazana kati wana despesa na kati seta eza na kati unité de la eza na kati garde civile bazawana bato wana balingene moko sana kabila ti bamone ke eza na unité la osana ye bangone mbauta ki vite fait neti soda des années qui soda bo bakse suni azaki des années ko la seta muta seta bo bakse ni muta ki muta sara muta despe bo bakse ni et que formation moko ya mbao kaka ko po bazonga ba sécurité ba sécuriser masolo po président na biso ba kota siko na kati ya ba kota ba réintégrer na kati ya armée na biso po to tombola mboka. Merci to komina suka chwa mboma pona lelo to moni lo bimi to pemisa yo mais siko ndinge zana ba action na bino bosa bino batu ya pona zo ba te chwa mboma na tie muta UDPS
te naza congolais nalobaka chaque fois naza averti nga nazalaka averti naloba moyo te ozoke mabe yo ndo komi kolabo nga te ngai naza mutu naza sportif averti c'est tout donc yo pour confirmer qui collabore bon batu mbao bata Paris yo te donc yo bilongo po kende kisasa tu as songi on a yo songi bazofuna tanga ta koma mutu mo alobaki Edgar bayebi nde nazolo bayebi nde bazana banda babika chura penda parce que soko ozakosala musala omoni congolaza tangu Gisèle obandaki musala bapesi yo chance te lokolo bimi okomi kuna nde premier komi yango wana fali bamona okande bamona ka yo asala ka kutu eloko te ka kokotala katala ka boy ay on laksa ba sexy na télévision akende ba parce que toi amona ki ça et comme problème c'est ça les congolais il faut que supporter ça bizaï na biso ceux qui ba zambien tongo to mona passe mais le koto ça ba congolais on les a bizaï na biso mais eloko na beta c'était tongo to ngala lina pesa leçon morale mo na ba congolais bazo finga président ba finga ba président to ba konzi po biso netinga na ndenge na za maele boso na bina mando tirer za mobulu mais nakoko loba omoni kofinga mokonzi kofinga bato baza ba autorité baza établi ozana ba problème neti ba kofinga za ndena ko boya politique na neti na lobike Martin Fayulu nazo separaté ninga zo ba article 64 nazo separaté mais na moni a changé déjà nazo separaté be ninga zo bina ninga zo ngisi musique na Château Rouge pour attirer ke podium abini makasi ala luketo wa tabandu abini makasi Gisèle abini makasi wana ngala zo separaté ko yemo pali su obina te ngala ka senga moko nzoka ndefe malate mubaki pasa la ki constat viranga mobaki pasali constat lobi baye bisaya tika kobina omoni ngala kasi ko ndenga moko na vie mobaki ide pesa première habité boye bisande kwa tika kobina ba vie mobaki muta lobi ngati pour on va vouloir ngai ozo comprendre na lobi bongo ezatike mais oya telemi na caméra yo Tshisekedi tala matama minene tala boye mama na yo papa na yo c'est là où il y a les problèmes ici qu'on a ba congolais ndeko nanga likambo so odotika ngo avenime na yebite nalobaka li phrase o mingi Hitler azalaki na besoin comme président ya monde bato bayebaki te tanga zo bundisa Pologne bato zo betele maboko ba Europe ba osepela o bundisa Pologne ba ekomeli bisote c'est bien finga ato bundisa Pologne bisote bayebaki te mais nzoka ndé azalaki na besoin comme président moki tanga bandoka nga na bato bazalaki ba pilier ndé ba yako zoler mesure ya kwa koluka ba combattre ti akufa donc ezana ba impunité mususu ba congolais to betela ngo maboko te. Ce sont des choses il faut mais faut que ça mutu mombote mutanga linga ko mingi malinga ni batanga kombo na émission te héros dans l'ombre le bani ko pese mbotabi olobara très bien olobara vraiment bien zamutama héros dans l'ombre na yebi ke osana kombo mais le ko bali balo ba kombo te mbote belé héros dans l'ombre il faut comprendre les kamona donc batika loko wana parce que lelo oyo to lobby fa nous pas comme président de la République a ko travailler na batu oyo yo finga ton éviter surprise Jean-Pierre pas comme président de la République à côté travailler kana batu oyo yo finga mama pour nazolo makama ko finga politiquement te on est comme na ko finga ya bo moto nazolo ngani likambo ya bo moto ya ko finga neti ime ya moto wana ndi soko lobi politiquement Macron bazo finga ba gilet jaune bazo loba mais bazo loba te ke o azabo ine odo soko mo attaque ba bilone longi bazo supporter mais attaque personnelle on est comme makamususu parce que règlement on est kota nini kofinga mutu eza loko otambo na camion eza na frente Gisèle un jour les gens vont payer au moins di batumba oloba nyote batapareko siko batapareko zoro bilele ozo comprendre donc katoroke la loba siko ndenge eza boye excès ya kosala makamba ndenge wana même bato bazana kisa bapesa biso sous valeur te oyebi koko uta poto ke kisa badolo bato baza kuna poto ko bafingaka baofinga makao biso na kisa tokoloba te biso tona poto tozana beto za évoluer tozofa na mindele tosala bo il faut to élever débat to comme na niveau okolo même makambo ozo sepela te sans au déborder c'est ça le problème tozana ngo modèle oyo ce que to komisa ngo modèle oyebi na sekisa bato tant on a que tozaki na kisa so moni mudamu aotambane na kaleson boy faut to kanga miso oh lisumu maman alinga loka bato tangu nakendaka Angola nakomona ngo eza nango normal mo mamu bimazo le kaina bakala awa nde boy na kangi miso ka yusi na lembi na moite ekomi nango normal tango ye na poto kuto moni ke voilà donc ezo lo ba makambo ezo kende mike wana ce qui tozo tika ngo to kenda ngo ngana mokoleko comme normal maman to kozala na problème même na poto parce que tozana sona kotalana donc va changer maintenant mais obligé tozana sona kotalana Gisèle bato muso ko peso même mbotete pour déjà niveau fingela yo azoko mona ninga ko bando mbotete vous êtes pas congolais vous êtes des frères vous êtes na makila moko
tokoza na divergence nga na yo mais elingo bato finga na te et le baté au finga soko ko lobana ngai ko lobana ngaki na osepela na politique oyo mamususu makambo chura zolo baté oui mais ça n'engage il peut ngape na osepela te na yo zolo kasi yango na wenga nini démocratie yo komisaka vita yo lobe okeno kisasa ngabite nga na tigano na poto bongo siko photo so na ponani c'est ça la démocratie merci mingi vraiment na bato balandi ngai mama yo malobe pa na ngai zaka poto succès émission en tout cas merci na yo Churambo ma poto moni mamboze belé to continuer émission yo wala na émission to ngato sala mettre sala ngomba sima na oluko ba mettre mi balé batambola na yo comment na pesa les guerriers etina ngodila mosi les guerriers ndana Gisèle Umba mususu na le mi balé ulika mi balé bankaka moto lifelo yeso ko tambola moto ezobima bankaka moto lifelo donc faut boza pemina na diamant comme ça bato babinga collabo wana bino boza wana po bokipe bango en tout cas merci na bino bwanda bisona et Edgar Mokonzi na edino image sur ma caméra Churambo ma l'imbattable donc na ba bete nga venga na mona bunda mais awo nga pe bunda te makasi yango na plateau Churambo ma pesa bato mbote olingo yo so moni mutu babengi l'imbattable c'est que mutu na ba beta yete tozaka mi balé tozana na France mais kasi po babengo l'imbattable il faut bunda te dire il raza 10 fois ça ba bengi l'imbattable pas au bunda beti ba qui mabitumba mutango nani il peut me zaka oza na mutango devant le big non ouais boche mutu moko te nga beta ya mona na te soko longoli caméra omona che musabibo tango cha caméra a longoli po ibike azana ba faire papa mama edingwe nasala babi edingwe oya mwana yekutu papa bango to pese bakisi na mo yete na lobby nasala na komi na 13 discipline na obakisa mukumbusu 13 naza na 130 kg naza na 2 mètres yuzo mona nena koya ko cha ay ko bimesika wana dino image pesa sangwa kongo yebe problématique cas sociaux ko sakala te dino image merci mingi na watu balandinga la maman de 5 Carmel et Carmelia Chrissy Mboma Melvin Mboma na Luanda na pesi Aimé Katende wana mutaide pesa première air mobali ya mama Eli mbote belé na yo mbote belé na mutunangai na Linos Bonze mon Allemagne a partagé ba émission na biso inyonga mayama to ceux qui ana misa tuna diamano e belé te peut vivre cette émission restez branchés sur diamano TV collabo ce que vous avez pas collabo ndo tiki bango ba vraiment bomoni collabo diamano aleli à très bientôt bye merci Diamant Gisèle Umba Nakolena na ya Diamant Gisèle Umba nana troublé au mon amour merci Gisèle Umba Diamant